Ebandeli ya semaine malamu na mabota na bino bipai nyonso bozwami mpona kolanda Mag FM tikete kimia nkolo ekota o mabota na bino. Tofungola Mag FM mpona koyebisa bino ke mikolo oyo insécurité ekomi makasi na ville province ya Kinshasa oyo ezali kopesa pasi mingi na population bolanda élément oyo. Ville province ya Kinshasa mikolo oyo bakinois bazali komitungisa makasi na oyo etali insécurité ekomi vraiment makasi to nango ezoko bakaka komata lokola to ya dollar. Population bakomi na ba difficulté ya kotambola ezala na moi ezala na pokwa ba crime ezali kosalema ba enlèvement pamba population bakomi kolela bazali koyeba te esika nini bakovanda alors que ba autorité il faut baluka vraiment ko renforcer sécurité na ville province ya Kinshasa pour population bakomi kokufa mingi makambu ya mabe ba viol ba enlèvement ezo salema pamba population ezali komitu na si réellement ba autorité baza au courant na makambu oyo ezali kosalema. Population basengi vraiment na ba autorité ba renforcer sécurité ya makasi pour makambu oyo esila population bakomi kotambola na keba dossier oyo ezali à suivre. Na Yolo Nord population bakamwe bakuti mama moko azali kolala kaka na baveni to pe liboso ba mapangu na bango ezali kosala pasi mingi esika uti eyebani te bolanda élément oyo. Bahabitant ya veni ya Nonge na ya Lingo na commune ya Kalamu na quartier Yolo Sud bazalaki surpris ya komona mama oyo bozali komona lali boye état de santé na epe kuteza kitoko te selon population ye alala kaka liboso ba mapangu ya bato lokola bato babandaki kobanga babandaki ko faire déplacer pona kobanga aya kokufelela bango population babengaki ba autorité pona baya kotala ka oyo pe balongola ye kasi na ngamba ba autorité bayokaki baye basali kaka constant ole balongola ye te batiki ye kaka boye oye pesi pasi mingi na population azali kobanga mabe ya kokoma. Toza na quartier Yolo Sud commune na Kalamu toza na entrée ya Yalingo ya Nonge na katikati wana mama oyo autaki liboso na Yanonga likolo kuna balongole kuna aye awa banda mama oya ya ça fait déjà 2 semaines yango banda vanda to bengi muto tozo benga baye batali bakiei baluki ya biso solution pour na mama o aza déjà rumeli au 4e place na ye ayo luka vanda biso pe to salaki nini to mona ka ke indigent mo boye a se retrouver ka awa batuku ba mona ke loko andoki biso to bité ndoki to tala non to moni condition na ye aloko na problème ya nutrition quoi donc problème ya santé ezo déranger yango biso pe to sala moi panier na biso moi na to zwa ki pe moi bilo na biso ndambu moi mbongo misusu to tchelaki po to bandolesa ye. Awa tozali komitu na kaka service ya social ekenda wapi na mboka na biso oyo esungaka ba indigent mutu aboye ifale gouvernement ezwaye en charge pona ko éviter likama ekoma po mutu azali important pe tokosenga kaka na batu oyo bamoni elongi ya mama oyo soki bayebi famille na ye ba contacter FM télévision po baye kozwa ndeko na bango po boye ezali kitoko te eta ezaleli ezali malamu te. Nzela ya pharmacie ezali ya kobeba makasi ba chauffeur baleli na ba autorité babongisela bango nzela po ba circuler kitoko.
Banzela mingi awa na ville province ya Kinshasa eza ya kokufa na ndenge ya kusakana te. Neti awa tozali na re pharmacie na commune ya Kitambo, nzela ekoma impraticable. Ba usager ya nzela oyo bakoma ko circuler na mille difficultés suite ya eta ya nzela. Mituka na ba moto ezoleka na pasi po mabulu na mabanga etonda na nzela oyo. Awa soki oleki ata oyebi kobina te ndimelanga okobina bidenda ya sir po awa irataka te, donc ezala mituka na ba moto ekomi kozwa ba panne pamba. Vraiment nzela wana ebukani moyen te, il faut gouvernement atala biso nzela wana po to souffrir, surtout biso bato ya moto to souffrir mabanga mabulu mai vraiment po leka wana il faut ka otia makolo na mai konze wana eza koleka ba moto nzela esali kala ba miliora kango te bo liloba nanga asuka gouvernement atala biso nzela oyo to leka na biso bien. Bakonzi en tout cas nzela oyo eza na besoin ya misala ya botongi po elata elamba ya sika population ya coin oyo baeba pe ko circuler malamu soki bosali yango ekosala eloko te. Kolia fruit ezali kitoko pe ezali important makasi na nzoto ya mutu grâce ya ba vitamine na yango, surtout awa tozali na période ya saison sèche. Mag FM s'intéressa qui na importance ya fruit. Kolia fruit ezali très important na nzoto ya mutu po ba médecin ba pesaka conseil pe ba betaka sete esengeli na mutu alia 5 fruits par jour po ezali na ba vitamine ebele. Kolia ba différentes fruits ezalaka vraiment kitoko makasi. Nzokande bakinois bango vraiment na dossier wana babete yango mama na kara po mona kinois azala na culture ya kolia fruit ezalaka vraiment rare makasi. Kinois amesana na ye na boule d'ambiance oyo babengaka fufu, alors que ezali kitoko te po ba fruit ezali na ba vitamine ebele. Kozala na vitamine C po na bango eloko wana ezalaka vraiment na mitu na bango te bo kandenge balobaki. Fruit na nzoto ya moto ekopa ba membre ba vitamine ezanga na nzoto ya moto. Ezoli ya fruit wana ba compléter en vitamine ezanga na kate fruit wana ezozongisa ba vitamine na poto wana. Mona lokwa ba orange, ba mangue, bitabe, ba anana esalaka nombre na kati ya moto ezaka bien po moto alia. Ba fruit epotaka manga bebe na nzoto ya moto. Ba fruit ba pesa ba vitamine C, ba fruit ba pesa ba vitamine A. Aba fruit pe o c'est quoi digestion ya vie pour la bonne digestion. Ngapenda na ola fruit nyos na vie na ngai. Ngapenda fruit nyos na lia. Po nyos ezango na importance na nzoto ya na santé ya moto. Pour en bonne santé, faut la 5 fruits au maximum na journée. En tout cas, il faut kinois nyonso ayeba que vitamine C, B, A, K, D ezalaka vraiment très important na nzoto ya mutu ezoko permettre que ozala na mikuwa ya makasi santé ezala kitoko. Ba fruit misusu ezali ko aider vision na yo pe misusu ezali ko aider goût pe ba fruit misusu et permettra ka circulation sanguine ezala kitoko makasi. Donc fruit nyonso ezala orange, pamplemousse, pastèque, ananas, papaye ezali vraiment important. Yo mutu oyebaka importance ya ba fruité, yeba que fruit ezali très important na bo moya mutu. Maye koma diama na ville province ya Kinshasa ba quartier ebele pe ba commune mingi bazali na difficulté na oyo etali pasi ya mai ba konza régie des eaux pour trouver solution. Lelo na Kinshasa pona kozwa mai ya régie des eaux ekoma pasi na ndenge ya defwa te. Po soki otamboli na ba commune mingi okokuta ba robinet etikala nango ba échantillon ya pamba kote mususu pe ba tikala jamais komona mai ya régie des eaux. Donc kini ya lelo sans forage mawaple po okonyo kwa malokola nyoka. Yango soki otamboli presque partout okokuta forage to sterne do na ba parcelle mususu po soki ozeli régie des eaux okoze
nzela mukombo so azanga mokila okolela okozanga na mai ya komela. Batu misusu pe lokola toza na periode ya mvula soki kaka mvula ebeti a charger mai na ye na ndaku po esunga ye na komela pe kosalela misala ya ndenge na ndenge. Yango tozali kosenga kaka na bakonzi ya régie des eaux batala nanu likambu oyo po oyo ezali manke a gagner po na bango pe ezali soni makasi komona mboka lokola RDC oyo ezali na ba rivière ebele pe en pleine capitale kasi population bazali konyokwama na oyo etali eau potable. L'eau c'est la vie ndenge balobaka okoki kozanga eloko ya kolia kasi mai te po soki olembi na nzala osokoli ata mai ya pamba okozwa courage. Boyoki boye tanenge chi tanenge sali kitoko te. Nanjili brasserie na komini ya Nsele population bazali konyo kwa mamakasi na pasi ya courant ezali important pe bango bazangi yango bazali kobanga ememela bango insécurité manque ya courant bolanda élément oyo. Population ya Njili brasserie na komini ya Nsele bazali na difficulté makasi ya courant awa bayebi na bango mwinda te. Ba appareil électroménager kutu bosana ekosala nini po courant esali bane ebele makasi courant ezalaka te kotoyo population bazali ko vivre kaka neti na village alors que bazali en pleine capitale ya ville province ya Kinshasa. Kozanga courant ezali kopesa pasi mingi na hôpital oyo ezali kotoyo esungaka population po baka oyo eyelaka bango na butu bazalaka na difficulté ya kosala tope ba opération ezali pasi esalema na butu mingi esalemaka kaka na moi po soki eye na butu bakomi obligé ya kosalela ba torche neti 9e G ya francophonie oyo euti kobetama. Est-ce population kutu bayebi yango bakoyeba ndenge nini po awa courant ezalaka te TV nini bakotalela bino moko boyebi ke toza na kwe moko bien que ezali kisasa mais o ezali kwe moko rela donc na difficulté toza na ngwawa bien que ba malade tozwaka bango mais en compte goutte courant peut pas passe alors peut utiliser kande ba panneau pour servir biso pona makambo etali lumière na butu tam suspect pour charger madame te boki koza problème ya courant ya pardon ya lumière il faut bo utiliser ba torche et c'est ça ba difficulté ya makasi toza nango ya ngwana. Awa to ko interpeller kaka na ba autorité batia lisu na bango ya mibale na quartier Njili brasserie po modèle population bazali ko vivre kitoko te soki bacheli bango courant e kozala esengo makasi bobosana te mulili ememaka insécurité na mboka. Na bandako ebele basalelaka mbabola soki courant ezali te yango Mag FM esinteresaki ndenge nini basalaka yango bolanda. Tozwami na commune ya Kimbantseke, plus précisément na quartier Maviokele et Paiwapi Mag FM et kiti pona kolandela ndenge nini activité ndenge kaka toyebi kalai ngangu kalai technique na Kinshasa ekosila te awa toye kokuta ba jeune fille oyo ba préféra na bango kokende kotelema na boulevard te to pe kosala makambo susu ya mabe kasi bango bapona na bango koluka mbongo ndenge kaka bozali komona bondi melangai awande mbabola économique oyo bango babengaka yango argile et salemaka na impact na idéologie to bandana ko finana mabele pe kuma poto lokani balamba kwanga pesa batu basala ngo 200 francs basala babuliana to asali bono mabonde tatinga sa bongo après ça c'est comme makasi ko tona moy bandoka so ni to comme kauki to so mitol après to ça ici nino ça c'est tout cas boy biso nta ba coopérer na 5000 francs mbabole économique ndenge kaka tomesana kobenga yango bondi melanga et salamaka na impact na idéologie c'est-à-dire processus monene kino bakende kobeta batol babalola argile pe ba fabriquer yango ekoma mbabola ndenge kaka bozali komona na bilili boyebaki ele kaka na ba étape ebele
avant et servir ba maman pe bato nyonso ba préférant na bango kolamba na makala lokola kaka courant snel pe awe koma mikakatano. Ndeko mwasi yeba ke mosala ezalaka kaka kosala kindumba te kasi okoki mpe komonte entreprise na yo kobanda na se kino nzambe atombola na mosala na kolanda exemple ya ba jeune fille oyo ba préférant na bango kosala mpe koteka mbabola économique. Kinshasa makambo boyende ezalaka. Centre hospitalier Dominique Leker esika semoko ya kozwa soin kitoko na ba norme o elongo bani yo mutu otamboli bisika ya ndenge na ndenge ozwi guérison te kimamba na centre hospitalier Dominique Leker. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu ke centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service lokola chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Leker te. Otuningai centre hospitalier Dominique Leker ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki Oyembaka ozali na posa ya enregistrer album na yo esika ezali semoko studio liloba ko dépenser mbongo na yo ebelete kobima libanda ya mboka kende na 14e rue na avenue Mulangi numéro 23 bako salela yo musala kitoko neti kaka obimaki libanda ya mboka. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda studio liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na studio liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelou po awa son erataka kutu te
awa tobetaka na biso mopanzi te mpo nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis. Nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa. Prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko. Édition ekumbamaki epai Henriette Futila na sima caméra tozalaki na Samuel Ilunga le géant de la soirée yende mutu abendaki biso bilili kitoko makasi. Montage ekumbamaki epai ya Peta Francis na plateau tozalaki assisté epai ya Ani Akole alela libanga o wapi yeso ki obwaki ete boko bebana. Ani Akole mbote na yo tokomi na suka jamais tokabwana sans koloba maloba motuya oyo papa na biso ayebisaka biso toujours. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Wana maloba ya Yemei daddy de daddy papuna de king. Maître Billy Maloua Cléophas Boyoki, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Nganabino tokutani mikolo ezali koya soki nzambe apesi biso lisusu bomoi te.